interdit. Et ça, biloko est sacré. Bien aimé dans le Seigneur, même dans la église, il y a des limites. Et ça, comme sous l'église, il y a des comité. Et ça, comme sous l'église, il y a des pour ça interdit. Biloko église est sacré. Dans la temple, masoloni yobeta en église. Attitude ni ezaka na kati église. Nzamba tala ka disposition ya motema mutu, ke disposition ya nzoto ya mutu. La raison pour laquelle ce commun na vie ya mutu obouger te obongate parce que ça simba biloko eza interdit. Je suis nzamba bisie na kati na bino ezana mutu mo a toucher ki biloko eza interdit on a pekise bango bazote. Batiko lukabuni je suis nzamba bisie benga tribu par tribu, famille par famille, maison par maison et tout na bango na nazwaki biloko baki ko trouver akan ne mutu azwaki biloko ayiba akene ko bomba yango biloko eza interdit même na kati ya mboka na biso Congo eza na ba politiciens belé ba o toucher biloko eza interdit ya peuple vous comprenez ba politiciens belé ba simbaka biloko eza interdit yango moni ba frappe ba nzamba obando betaka bango yango moni ke même bitumba na biso na ba Rwandais eza ke Rwanda azoninga toucher mabelo eza yete eza interdit. Je comprends. Eza biloko eza interdit. Biloko eza interdit ba simba kangote. Ndeko nanga okomona na vie na yo ozotambola na camarade yo aza camarade aza asimba biloko eza interdit. Tant que yo sei pas na ye oko vancer te oko progressaka te. Pourquoi? Parce que camarade wana a touché biloko eza interdit. Abotana mama na ye, abotana tata na ye plutôt. Abotana oncle, abotana cousin na ye, ça dit asa ya koloka, asa maudit parce que a touché biloko eza interdit. Donc na Bible to mona Uzan, alors que no simba arche de l'alliance muta simba ngwa sacrificateur. Mais yo Uzan to que no simba arche pourquoi? Parce que no simba biloko eza interdit. Vous comprenez très bien aimé. Il y a des hommes de Dieu baza maudit. Pourquoi ba simba biloko eza interdit? Moi si o ba peseli mbongo balala kayete moi si oyo babali bazwaka yete eza interdit o toucher moi si o ba pesela mbongo yango moni mwana mobali wa bongaka te mwana mobali o gagnera vite. Pourquoi? Parce que a toucha basi o ba pesela bango déjà mbongo ndeko nanga eloko esi ba pesela mbongo bazwaka ngote eza interdit yango moton uzake simba arche nzamba frapper uza kufi parce que ça sacrificateur te ezalaki interdit ya simba arche. Tozomona même les serviteurs de Dieu aussi baza maudit parce que simba biloko eza interdit. Tozomona na Naman, on comprend, elle est générale, habiki na lèpre. Mais Géasi, serviteur de Dieu, prophète, a quelque touché biloka Naman. Nous sommes biloka Naman, est interdit, d'un prophète a touché. Il a touché lèpre, et pas Naman, et Zoa Géasi a bila lèpre. Bien aimé dans le Seigneur, les choses interdites, bah touché kangote. Yango moni batebele, ayiba mabonza, et lukela yeba problème. Nazo bisoma kambwebele, mutu musu bien aimé, mise mona mutakala tatane na mamana, memela un problème. Pourquoi boulumbu ya maman na tata na emodira ye yango moni ke vie na yo e progresser te. Pourquoi? Parce que osimba biloko eza interdit, biloko eza interdit yo toucher yango obebisa mwana bato mineur obebisa vie na ye obebisa vie ya jeune garçon. Pourquoi? Parce que yo maman oza mukolo ongo vivre na ba mikolo yango moni yo na bana mike yango moni ke vie na yo e bongate parce que otoucha biloko eza interdit. Parce que bato belé bazobaka nazo sambela nazo gêner vie nangezo changer te parce que kati na yo osimba biloko eza interdit. Même na kati ya société il y a des choses qui sont interdites yo teka ato changer société que libanda obonga ate parce que simba biloko eza interdit. Comment mubala grande sœur na yo bima na yi mais yeba bien que o simba biloko eza interdit o tika la kobonga te donc biso makambo solo obonga kate parce que tu as touché des choses interdites yo kontaka mabonza mais oyiba offrande d'une église o touché biloko eza interdit tala bana na nzambe bele ba bonga kate pourquoi ba lia ba dimi eza mabe na
ndimi olia dimi yo za pasteur te olie dimi eza interdit que yo ko olia ngote eza pona ba sacrificateur yango mo la raison pour laquelle vie na yo eza maudit parce que au toucher biloko eza interdit nzamba bisi je souhaite tuna famille par famille par au mona mutu moko nde asali acte mabe nde esali ke nzamba pesa Israël mo Congo esali ke nzambe abosa na Israël mboka o ayi ebeta Israël yango moni je suis azo bisa nzambe pourquoi permettre biso ke non to kata journée to ya ti awa. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki mosala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foute la bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikalindam nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso merci. Bien-aimé dans le Seigneur, na pesimbote na bandeko nyonso balanda biso Nandela HP Media, le prophète Israël Mbambu, apesimbote na ba diaspora nyonso, apesimbote na ba Congolais, ba Congolaises nyonso partout, Mama HP Media na pesiope mbote, Zambe apambola yo, apambola famille mobimba pe équipe mobimba HP Media bozala béni. Voilà des simple instrument, le prophète Israël Mbambu oyo aleki sur na HP Media na héros pour na kosala voice pour na peuple de Dieu bazala béni. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Israël Mbambu a dans un texte où Anni a parlé après sango na mutunyo sokola na biso et que comme la yo partager en repose à béni. Toujours le bel c'est interdit. Interdit est un mot est en français, ezali kolobana lingala epekisamel. Ezana biloko mususu bakoki biso ko simbate kuna ko touchete omoni eloko bapekisi ko touchete ngoloba eza interdit que yo toucher yango to bondeli Éternel Dieu de grâce na pambole mission pe na déclarer prédication lelo miracle et accompagnement na moko na kombo na Yesu amen. Bien-aimé tozolo bela likambo ezali interdiction c'est-à-dire interdit eloko eza interdit basimba kangote soki total na kati ya Biblia na Josué chapitre 7 le premier verset okomona comment Israël bazokende bitumba et na bitumbo bakendaki babundaki pe balongaki makasi na bamboka me bakutani na mboka moko monango ayi mboka na ayi eza mboka mukie et baye kolibisa Josué kutuke totambusa peuple belé teza inutile parce que peuple a fatigué parce que mboka ngo za ngo mukie to eka na 3000 personnes to roboma bango pe to aussi sa bango nyonso et bien aimé ba kei na 3000 personnes
na place balonga mboka ayi ebeti 3000 personnes pe ekase bango ba mâchoire pe Israël bazaki humilié. Je suis ake koluka elonga nzambe ndenge mama nyonso na papa nyonso baluka bola mwabana ndenge pasteur nyonso luka bola mwa fidèle ndenge prophète nyonso aveya kapona likambo tel ba amo nzamba pesi encadré. Mais Bible yebisinga clairement que tant que Josué azo prier nzamba ko yebisa Josué pourquoi tikali banda tongo ti butu yozo lele pa inanga nzamba bisi Josué yeba bien que peuple Israël ba touchaki biloko eza interdit bien mais interdiction to zomona ona kati ya mabota. Et pourquoi Israël ba touchaki biloko eza interdit bien aimé ezana bato bele bazo prier baza ko gêner babi to prier mingi to gêner mingi mais to mona rien ne marche tozo prier ne to prier te vie a passe mais yeba bien ebisa yo ezana biloko frena vie na yo o nzamba yo ka prier no pe apesa exaucation te parce que simba biloko eza interdit to ko expliquer biloko nini ezaka interdit na kati ya vie ya mutu. Exemple, vie privée ya mutu eza interdit okota nango. Ozo comprendre. Ezana biloko msuna kati ya mabota eza interdit. Exemple, yo ozo kota na chambre papa na yo mais eza interdit yo ko kota chambre papa na yo te. Na kati ya Biblia, to mona moko atusha biloko eza interdit ba modira ye. Jacob aboti nabasi et moi si ya Jacob. Moi na Jacob akeko toucher moi c'est Jacob. Jacob ayo kiango a maudit Riban. Via Riban et beba ki pe génération ya Riban. Pona ko bisa que Riban a touché ki biloko eza interdit. Bien aimé dans le Seigneur. Yo toucha mwana batu ya vierge o déverjaye mais lelo mwana wana via na ye e beba cause na yo okansi yo ko bonga toke poto atoke Afrique akoko api o bonga te parce que toucha biloko eza interdit tozo mona biloko eza interdit ba toucha kangote même isoko kotina bilanga batu po buka eloko fo senga ba pesonzela ofandi na mwana batu mwasi obotisi ebana obotisi po tikali kobala ete yeba bien que o toucher biloko eza interdit biloko eza interdit basimba kangote eza biloko moko soko simbi yango oluki makambo Israël tango babima na Égypte babimaki na Égypte na biloko na bango mais babimaki na biloko ba égyptien te soki babimaki na biloko eza ba égyptien biloko eza interdit mais badinai na mai wana yango la raison pour laquelle yo ozwa eloka batu okenda nango yeba bien ozwa biloko eza interdit toke na famille Laban Rachel sengeli abala mais na famille Laban eza interdit yaya leka kobala libosa yaya te fo yaya nde abala liboso ya leki yango mon la raison pour laquelle Rachel ba dévier libala ne parce que eza interdit que leki abala liboso ya bien aimé tika na ebisa yo biloko eza interdit batushaka ya yango te biloko eza interdit eza biloko eza sacré. Bien aimé dans le Seigneur, même na kati église il y a des limites. Eza na bisika musu na église yo ko kokoma te eza na bisika musu na église ko simbelo ko na te po eza interdit biloko église eza sacré na kati ya temple masoloni yo betaka na église attitude ni ezaka na kati église nzamba talaka disposition ya motema mutu ke disposition ya nzoto ya mutu lango la raison pour laquelle ce komoni na vie ya mutu obouger te obonga te parce que ça simba biloko eza interdit. Je suis nzamba bisie na kati na bino ezana mutu mo atoucher ki biloko eza interdit on a pekise bango bazote batiko lukabuni. Je suis nzamba bisie benga tribu par tribu, famille par famille, maison par maison et tout na bango nan azwaki biloko baki ko trouver akan ne mutu azwaki biloko yiba akene ko bomba yango biloko eza interdit. Même na kati ya mboka na biso Congo eza na ba politicien bele ba o toucher biloko eza interdit ya peuple. Vous comprenez? Ba politicien bele ba simbaka biloko eza interdit yango moni ba frappe ba nzamba obando betaka bango yango mo ke même bitumbala biso na ba Rwandais eza ke Rwanda azoninga toucher mabelo eza yete eza interdit. Je comprends eza biloko eza interdit biloko eza interdit basimba kangote ndeko nanga o
okomona na vie na yo ozotambola na camarade yo aza camarade asimba biloko eza interdit tant que yo ozepa na ye okovanse te okoprogresaka te. Pourquoi? Parce que camarade wana atusha biloko eza interdit, abotana mama na ye, abotana tata na ye plutôt, abotana oncle, abotana cousin na ye, c'est-à-dire aza ya koloka, aza maudit parce que atusha biloko eza interdit. Toke na Bible tomona Uzan, alors que no simba arche de l'alliance, muta simba ngo aza sacrificateur. Mais yo Uzan to que no simba arche, pourquoi? Parce que no simba biloko eza interdit. Vous comprenez très bien, bien aimé. Il y a des hommes de Dieu baza maudit. Pourquoi? Ba simba biloko eza interdit. Moi si o ba peseli mbongo balalaka ye te, mwasi oyo babali bazwaka ye te, eza interdit otouche mwasi oyo bapesela mbongo. Yango moni mwana mobali abongaka te, mwana mobali oyo aganyaka vite. Pourquoi? Parce que atusha basi oyo bapesela bango deja mbongo. Ndeko nanga eloko esi bapesela ngo mbongo bazwaka ngo te, eza interdit. Yango moni ntongo uzaka simba arche nzamba frappe uza kufi parce que azali sacrificateur te, ezalaki interdit ya simba arche. Tozomona même les serviteurs de Dieu aussi baza maudit parce que simba biloko eza interdit. Tozomona Naman, on comprend, elle est générale, habiki na lèpre. Mais Géasi, serviteur de Dieu, un prophète, a quelque touché biloka Naman. Nous sommes biloka Naman, est interdit, n'a prophète a touché. Il a touché lèpre, et pas Naman, et Zoa Géasi a bien la lèpre. Bien aimé dans le Seigneur, les choses interdites, bah touché à ngoté. Y'a mon moni batebele, ayiba mabonza, et luke la yeba problème. N'a ce bisoma kamwebele. Moutou moussou bien aimé, mis ce monde, moutakala tatane na mamana, memela e problème. Pourquoi bulumbu ya mama na tata na emodira ye? Yango moni ke vie na yo e progresser te. Pourquoi? Parce que osimba biloko eza interdit. Biloko eza interdit yo toucher yango. Obebisa mwana bato ya minere, obebisa vie na ye, obebisa vie ya jeune garçon. Pourquoi? Parce que yo mama oza mukolo, ongo vivre na ba mikolo. Yango moni omo na bana mike. Yango moni ke vie na yo e bongate parce que otusha biloko eza interdit. Parce que bato belé bazobaka nazo sambela nazo gêner vie na ngezo changer te parce que kati na yo osimba biloko eza interdit. Même na kati ya société il y a des choses eza interdit yo teka ato changer société ke libanda obonga ate parce que simba biloko eza interdit. Comment mubala grande sœur na yo bima na yi mais yeba bien que o simba biloko eza interdit o tika la kobonga te. Donc biso makambo solo obonga kate parce que tu as touché des choses interdites. Yo kontaka mabonza mais oyiba offrande d'une église o touché biloko eza interdit tala bana na nzambe bele ba bonga kate. Pourquoi? Ba lia ba dimi eza mabe na mundimi olia dimi yo za pasteur te olie dimi eza interdit que yo ko liango te eza pona ba sacrificateur. Yango mo la raison pour laquelle vie na yo eza maudit parce que au toucher biloko eza interdit. Nzamba bisi je souhaite tuna famille par famille porte par porte au mona mutu moko nde asali acte mabende et sali ke nzamba pesa Israël mo Congo et sali ke nzambe abosa na Israël mboka o ayi ebeta Israël. Yango moni je suis bisanzam pourquoi permettre biso ke non to kata journée to ya ti awa ndeko na ngai yo komi kolba pourquoi nzamba permettre ko oya poto vie ozo passer na poto fallait pas oya mais nangina biso bo eza faute ya ko traverser comme na poto te eza faute ya comportement ya entourage na yo comportement kindoki eza na famille na bino kodia kintu eza na kati ya libota na bino nde yangwana e réclamer yo yangwana kangao mabota yangwana kangao ba chance yangwana mona ke no oza na babulu na libumu o mona ke no oza na cancer wana sida kindoki oza na diabète kindoki bana ba mayele te trouble oko bala te. Pourquoi? Parce que toucha biloko eza interdit. Vous comprenez? Nzamba bisi je suis muto ko trouver na boma famille na boma ba bibole nyonso akufa ki ndeko na ngai. Pourquoi? Parce qu'a touché qui les choses interdites. Bien aimé bisi ko zona ngai tikane biso les choses interdites ni yo toucha. Nazo biso makambo solo. Nazo ye biso makambo solo. Papa
Maman est dans libala na mwana mais yo zo mwana wana comme ça maman sina. Il y a des choses interdites. Il y a mon vino ezobeba. Tu as touché des choses interdites. Rachel a kufa pour la nini. Pour affonder la gabiloko est interdit. Léa m'a piégé à Rachel. Léa m'a luka lui à Rachel. Tant la Bible bien. Au moins Rachel a fondé bikeko ya la bande. Ya tata na ye. C'est biloko moka interdit. Ndeko nangai. Tous à la sincère. Makambo yo sana na vino na jeunesse ti okoli. Obi que yo touché do belé c'est interdit. Fallait pas aussi mbelo quoi. Mais yo simbango pourquoi? Et c'est interdit que na moi si na moment na ya sans na ya bo moi si. Mais yo soke par force. Combien bana mibal bazwa mibasi par force. Vie a bango ezo kobeba. Ozo comprendre yo po boti bana basi. Ya pe bana basi vie na bango ezo beba. Ta tika na bisayo. Tata na bino asalaka akimoko. Asalaka yango ememela ye ba problème parce que a touchaki biloko yo eza interdit. Tata bino dans un âge à 17 ans tout naï. Papa bino dans un âge à 20 ans. Ma kamni asalaka na bo jeunesse. A touché biloko eza interdit ba lakela bana kobota. Yango ba bi ke ba papa ba lie manga mais bana ba yoki minungai. Comment bana ba yoka minungai parce que tata na bino na mama na bino ba yebani ke ba touché biloko eza interdit. Les choses interdites ya toucha. Ndeko. Même na kati ya mabota na ba famille eza biloko eza interdit. Chambre papa eza interdit. Et la maman moko la tati. Ba maman bele ba modi bana na bango parce que yo maman mwana no aza ya mwasi. Mais o la saka bulumbu no tonke na go sokola. Bo sokola na place moko. Mais ozo modi le mwana wana. Ozo modirie. Il y a des choses interdites. Et ça biloko eza na âge na yo te ndeko na ngai. To za la clair. Les choses interdites ba toucha ngo te. Et c'est interdit que yo toucha. Pour ça yo te. Vous comprenez très bien. Yo bima gang. Otangisa mwana mwasa batu makila, ba biso futa amande, obi oko futa te, ofinga famille na babola. Maman bango il est très tatane il est très mais yeba bien vino bonga raté parce que toucha biloko ça interdit yebi sanga tribunini o babala mo sinazemi yebi sanga tribunini babala mo sinazemi moi soza na zemi ba sente ba opesele masanga yebi sanga tribu wana komela nga na ba commentaire yo mtukola na émission komela nga ba commentaire partager émission parce que ba tebele ba comprendre te vine ko bongate parce que toucha biloko eza interdit. Na kati ya mboka na biso ba politicien boni bazwa biloko eza interdit ya peuple. Exemple. Ba politicien biloko nzamba pesi recherche pe sunga peuple congolais. Ba politicien ba commission ba bien privé ya bango na bana na bango na mabota na bango. Ozo comprendre très bien. Kaka poste moko wana mutu kaka moko répétaka kaka kombo mutu moko répétaka kaka kombo mutu moko répétaka ba bien ko esengele sunga peuple congolais ezo sunga peuple congolais te ozo comprendre maman nazo teka mapa ba buka mesa na ye ba buka mesa ba benga na ye maman nazo teka mapa un pauvre femme mais ça biloko est interdit ndeko na ngai c'est interdit. Ndeko azo vivre na vie à passe. Peuple congolais azo vivre na vie à passe. On dirait mboko, on dirait peuple congolais ayebi valeur à recherche sur azana ngote na mokili. Papa, quel que soit banda kwa nganga bokota. Mais ba yebi sabino te na banganga na kedo, peuple aza sacré. Sans peuple, il n'y a pas une valeur de président de la République. Ce qu'on dit valeur à président de la République, au moins un peuple. Mais congolais, peuple congolais, congolaise azo souffrir. Pourquoi? Parce que les politiciens ont touché biloko eza interdit à peuple. Biloko eza na intérêt à peuple, bango ba olia yango. Bazo bosana ke ba comme mikolo, ba bosana ke ba diabète eza na ndoto na bango. Ba bosana ke ba ko kufa, baza batu ba otika mokili oyo. Mais le peuple a souffert.
eza biloko musu espace ya peuple bateki yango na mboka oyo. L'espace combien peuple congolais ba jeune ba ko sakana lisusu te. Ba lié à loisir eza bango te. Pourquoi? Parce que biloko eza interdit ya peuple ba politicien ba comme sango ya bien prouver na ba. Tozali awa. Loba nzambe ya congolais, nzamba Congo alala. Tant que nzamba Congo azana bomoy, Congo ezwa résultat. Il y a des choses eza interdit yoko simbati. Nabisio ya solo. Nabisio ya solo. Via batu. Et baby po batusha biloko eza interdit. Biloko eza interdit batusha kangote. Ote kama bela batu. Eza interdit. Obala mwana chef coutumier. Okokisa makambo nyonso te. Eza interdit. Interdit ndeko. Nazwe biso makambo asolo. Eza interdit. Tala, makambo tomona kana mboka na biso Congo. Eza interdit peuple congolais à vivre na ndenga vivre. Na biso ya solo. Eza interdit. Deuxième chose dans biso interdiction. Yo kana biso eloko moko. Jésus atuna batu mbongo eza ya nani? Babi ya César. Babi pesa ya Kaisala o eza ya Kaisala. Vous comprenez? Il y a Nzambe so o eza ya Nzambe. Jésus comprenait que il y a César eza ya César eza interdit. Il y a Nzambe eza ya Nzambe. Ndeko place aux alliés. Au komi au kinga bien. Le prophète a parlé sur interdiction. Eza la biloko mususu yo toucher na vie no eza interdit. Au promettre mutu mariage au conquista yango te. Yo kana biso moi sozo la nanga mubala mutu bazwaka été. Eza interdit. Na biso makamaso. Mbeto mobali no azalaka na yo na mbeto. Mais okoti mibali combien na mbeto wana? Mais c'est interdit. Eza interdit mbongo ya papa moko olesa ya mwana na yo. Mwana nazana tata na ye. Mais comment mbongo wana ya tata na ye olesa ka mbongo ya papa mwana na bénéfice mbongo ya tata nete mais tata mususu ne apesa mbongo. Mais c'est interdit. Ndeko, eza interdit outi na kindumba na yo. Mwana za bébé oyembala moko osokoli nzoto to omemi mwana. Mwana ko beba sanga babenga ngona lingala sanga mwana makole kolemba mwana koma yo baba akoma kizengi parce que toucha biloko ezaki interdit bato belé na poto ba mona ba film na bango parce que bakeko toucher biloko ezaki interdit wana ezaki message ya prophète Israël Mbabo numéro na biso ezali 082 085 51 30 37 à la fin 085 51 30 37 à la fin plus 243 85 51 30 37 à la fin ndenge nini nakoki kobima prophète na biloko eza interdit o nga na toucha na bakiti toko expliquer ndenge ko bima benga biso toko bondela pona yo pe toko expliquer toko enseigner yo parce que comment bazung sa biloko eza interdit. Même arche de l'alliance tant ba philistin bazui arche ya nzambe ba kena ngona mboka na bango ba botola Israël ka arche ya nzambe bango nyonso ba bela be moraidi. Pourquoi? Parce que ba touchaki biloko eza interdit arche de interdit ba touchang ya ba bela ba moraidi. Vous comprenez? Ndeko nanga landanga malamu nzamba osunga yo benganga na ozelo partager lien oyo partager vidéo et que de partout pour batumusu ba comprendre que non ba toucher biloko eza interdit ba tika lupango wana mais papa lupango alobaka ke boteka lupango te o lokola papa akufa bino boteka lupango selon bino tande vina bino beba tande vina bino beba bokabwana vie ezo marcher bien te pourquoi parce que boteka lupango mutu akufaka malobe kufaka te yom to landinga abondeli éternel Dieu de grâce tika mutu landinga simbami azala béni pe azala délivré kolo repentance ça ma vie mutu nyos na kombo na Yesu Masia amen.